participation. Dès Toloba qui tozongi sous écriture déjà rien à dire. En ce qui concerne sa prestation, comme je l'avais dit l'autre fois, je réitère mes propos. Bellevue a sa rabiso plaisir ya beau, c'est-à-dire amour azo bima na zone de confort naie, azo pe sabiso ba jeu mususu, ba style mususu parce qu'elle en est capable. Il est vrai que to senga saito et sobe ba changer pena casquette na bango te po pe sarabiso elengi. Mais lelo biso nyoso toza d'accord na Mr Spoon gesho ingange. To leli je na ye mabe papa responsable moi beti biso vocabulaire ne on a to bi agelinga kende azongi kaka. Alingi nyoso mki eza ya ye. Ba oba baza la bana na ye. Ba oba okuka baza la bana na ye. Nebi ko finga ngana inga na mona telemana. Na mona okaka. Baluka na kwa pembe na mate baluka Kozaina kusomona ngana baluka kana tala o étudier attitude ya partenaire na yo ozanaye ata na kati ya mariage mabale belé kufa kala mwasa yo sutuka na retard que libala c'est kufi likwa discussion moi mukie mobale yo sutuka na retard likwa discussion moi mukie yo lexi mo na biloko mo ni yo lia kaka boy non mo eleki banda kala ka mikolo se koma kaka boy okoma kaka ko lexa mungwa na lia kali sou bien te chaussette na ngeza kali kola chaussette makambo bimi na sima ya chaussette otie déjà na problème parce que mutema mutu to ebité au fait to lobaka lelo que mabale ebele mibali nde bakoma okufa baotika basi ebele ba veuve c'est que ba dozo pe ba ebele na banda kwa bato ebele. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Demeure officielle, Bandeko Walandi à Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Un matin de bonheur, un matin de grâce Nabanda Kunabino. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous qui allez suivre cette émission, soyez bénis. Nzambe Akoksaba Posa Yamite Manabino. Aujourd'hui, moi, madame Demeure Niangi, au Azali coach, Obino Yebiete Azali coach Amambou Belé, Mokusa Atalo pour les intimes. Nous allons essayer, il y a Kosololana par rapport à la réalité et belé. Mais aujourd'hui, prenez quand même le temps de suivre cette émission parce que nous allons toucher la personne qu'on appelle Bellevue Kondi, au Azali, visionnaire, il y a Bellard Production, au Azali, patron, il y a Bellevue Télévision. Nous allons essayer de décortiquer encore une fois votre série Misanthropie. Oyo et outil aussi la Bongo na Bellevue Télévision et aussi en même temps nous allons vous présenter et parler aussi na Oetali film et nabino il y a Sikana Combo il y a le temps de la fin et la deuxième saison le temps de la fin et première saison et les kaki vous avez demandé à ce que maman Bellevue a continué idée naïe a eu idée à continuer donc aujourd'hui à partir il y a 16 h déjà. Deuxième saison, il y a temps de la fin et qu'on a disponible dans Bellevue Télévision. Voilà pourquoi je vous invite tous d'aller vous abonner. Je vous invite tous d'aller prendre part. Je vous invite tous d'aller déjà chercher comment beaucoup ont déjà quitté Nandenge et Longo Bani pour Nagolanda ba film Nabino Nandenge et Sengeli. Elle est déjà avec moi, elle s'appelle Demeure. Mais avant de commencer cette émission, j'ai l'habitude de remercier toutes les personnes de près ou de loin, Basunga Katadingala, même à travers les conseils, les prières. Wana Namoni, Mama Bijou, Ketani, celle qui a été toujours au four et au moulin, juste pour apporter un plus naïe et pas moi Nanaye Tadingala. En tout cas, merci beaucoup, maman, sur le plan moral, physique, même au donc Etali finance, même au Etali conseil, que le bon Dieu vous bénisse. À côté à Mama Bijou, nous avons papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous, papa Nzambe Azalanayo, avec toute la famille Leka Nyonso, toute la famille Ketani, je vous aime beaucoup. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci aussi à Maman Deborah Lubanda Kilo, à Mère à Calgary. Un grand merci à Bertin Konde, Maman Émilie Seti Maïnga. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, je disais un grand merci à Baïnio Sobogozo Libakou Kolanda Biso, Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Tata Poe Fapekato, Jenny Beta industriel, président bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou. Sol Mbemba, Madeleine Aketa, Fatou Conti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Vicky Moussa Oboza, tellement ébélé. Maman Nyon sur la famille Libota,
na pesi bino mbote bino baye bozo ko sunga biso na ba conseil na oignon so bozo ko sala et tout ce que bozo ko apporter na pemeni na maman Belle Vie, que le bon Dieu vous bénisse. En tout cas, ça me va trop au cœur. Tenez-vous prêts parce que là, toujours le moyen to banda. Avant, tous maman des mères, tous ngi nangam wa machine, tous extrait ya film na bino. O chai wana, o ya rotina na la butu mo matin, so na matin avec na matin c'est repos. Tu la fermes. Maman, tu vas m'énerver. Maman, Pexay. Je parle. Essaye un peu de te calmer, toi, tu veux me calmer? Tu veux me calmer en quoi? Si je dois me calmer maintenant là, allez, je dois répondre à mon travail. Tu continues à monter à Guy, tu as dit ça, ma bêtise, oh, il y a ça. Binom Bozui, Guy, tu sais, je vais te dire une chose. Arrête-moi tout ça. Arrête-moi tout ça. Tu sais, le diable, pour mourir une personne. Eh, maman, je me réserve, hein. Maman, moi, je na vie. Nzambe na biso nga pambola yo, akocha moto moko na vie na yo, po anakana ya moto rosa ni o pamboma. Satan na biso nga modi yo, akocha peka moto na kata vie na yo, po na ni nakana na moto wana ozala modi. Bochelinga gi. Bino bochelinga gi. Mama. Makamu oyo. Mais maman attends yo moko na ça. Je me regarde. Bino ba diable, bochelinga gi. Na lobi bino ba diable, bino bochelinga gi. Maman. Essaye un peu de respecter ma mère s'il te plaît, OK? S'il te plaît. Moi si sans moi. Essaye comme moi si sans moi. Ngai na sa place na yo. Tu n'es pas ma place. Tu n'es pas ma place. Parce que tu m'as coincé au coin du mur. Tu m'as coincé. Parce qu'il fallait Moussala, parce que si ça doit trimer dans mon bal, parce que je devais toujours faire quelque chose. Maman, ma kamuna solana, c'est Madunguya la Guy. Les Madunguya. Ouais, c'est Malabar. Na solana yé. Ma kamuna solana, c'était pour. Maman, tu n'as pas besoin de ça. Je peux lui coller tout le mot du monde. Parce que je suis très en colère. Je suis très en colère. C'est un argument, je parle avec lui. Na mon ici que nabi qui monsieur. Allez pour cafarder, pour moucharder, à Memi yango pas chef nanga. A qui expliquer nyon surtout. Et abimisi ani si chef no yo yiba mbongo. Maman ayi baraté. Maman na yiba mbongo place ni. Bon balangage ma bébé comment maman. Bon balangage ma bébé maman. Boni moyi. Boni balangage ma bébé. Non boni moyi na yibi ni. Je me bats na se battre pour moi na bino bon na ndo bon na nenga za awa po. Bon bino pe bozala bien. Na yibi ni. Na c'est pas le langage on maman. Maman, au-delà de tout, j'ai le côté imbécile. Ça réside dans cette tête. Nanango, le côté imbécile. Nanango. Na kembi na kona via pas na bi ko gambo. Maman, c'est pour le banangande. Assume comme nous toi que ko l'accent au kuna que et puis le chef très fâché. Ouais ça côté ngana tupaka na bongo millième de cause na maman. Mise à pied maman ko maman. Qui est ma Ça dit bien parce qu'il faut qu'il y ait son position à vie, à bon ta vie à Ziza, bah comment on va comme il est là. Mais vous allez payer le pot cassé. Beaucoup payer pour casser. On a tellement à moi que tu ce n'est pas qu'il y a contre eux. Mais là on a et ça en passe. Yo muko muto mikoti si na kati berere o nyonso. Okoka ko fanta guide pour ndako c'est ba secret ya musala. Tu sais comment est-ce que tu me présentais Guy? Tu sais comment est-ce que tu me présentais Guy? Hein? La manière dont tu me présentais Guy? Hein? Non, il fallait ça aller. La manière dont toi là tu me présentais Guy. La manière dont tu me parlais de Guy. Non, tu l'as fait. Maman. Bali. Pardon papa. Maman. On tient parole. Pardon, tu parole. N'importe quoi. Moi si mon bal soit comme la pomme. T'as le tien beauté là kuna. Yo on a un problème. T'as le tien beauté yo kuna. Tu es à l'aise non? T'as là. Belle vie. C'est là. Camille t'es au trimé tout ça na bisio. Maman. Na tikeli bo mengoa ya vie hein. Yo na tipaki. Boke de ko lukaye hein. Bon, c'est celle assez de bino. Comme ça, moi, je me limite là. Je me sentir vraiment essoufflé. Hein? On a commis au point. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bon, si vous trouvez malheur, Zani, pour moi, émotion. Si vous bonheur, trouver bonheur, c'est parce que nous avons la tour.
S'il te plaît, maman. Si tu as parlé au PC, au moins, c'est mal bon, on y m'a goûté un peu. On donne le mot bon coup. Non. Eh. Si. On décortiquer ça là. C'est là il y a dit. On y talon là mais la bola télé. On va vraiment pas. On décortiquer au niveau. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Là, vous venez de suivre l'extrait de votre série Misanthropie. Oh, déjà, Euti Kossi, là, na 11e épisode, depuis un jour passé, déjà, na Bellevue télévision. Mais, bah, supprimé en côté. Pour les gens qui sont qui série c'est-à-dire ngapena suki kota langoana non ba supprimer en côté éthique à la gawana. Donc vous pouvez encore kozonga na premier épisode obandi kota lati na 11e épisode pour comprendre un peu makamusus donc comprendre qui était au départ. Elle s'appelle Des mères tozana est déjà na plateau. Ah Mukusa Talo, bonjour. Bonjour Norota Dingalapa, bonjour na bande Rognon Sobolanda Biso, famille Libota Mobimba. Ba amoureux à théâtre populaire, ba winners des demeures officielles, ba ndeko ba linga noro tadi. En tout cas, mbote na bino tout besoin d'être na demeure officielle na Africa Mobile, enfin na Top Media Télévision. Ouais, je comprends. Et bon voyage, enfin bon séjour na Eska Zwami. Sope bolanda biso dans deuxième chaîne biso en pire buzz en tout cas et aux appels à bien. Voilà. Voilà. Demer Nyangi au Tukolanda extrait, hein, il y a série Nabiso Misanthropie en tout cas. Et Bandaki n'a succès, gloire à Dieu. Et Sili, cette fois-ci, c'est 11 épisodes. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Maman a comment au-delà des 10 épisodes. Quand tu vois autant d'épisodes par rapport à la série, selon Yo, et cause à par rapport à quoi? Liboso bande peut se plaindre il y a une période à combien peut beta 12 épisodes ango mais si qu'on a moni moi ba deux films il andani on dira zongeli ango peut-être bande koloba azara mambo bela koloba faut total la film car tozo mona mikolo ça zo koma le temps est devenu tellement mauvais que misanthropie eza peut forme mususu yo l'acception sorcellerie ce côté démoniaque ya mambo ezo koleka na kati ya communauté. Ah oui ozomona total film oyo na œil moko totondi te. Ah oui on aurait souhaité que Vini atikala envie atikala envie à comprendre moi si nini oya balaki obi ngana linga te muta tirer leçon muntu wana koloba na yoka biso te tala kenda non il faudrait muta tirer leçon aza envie azomona conseil oba pesa ki ayoka kite azomona conséquence ya ba choix mususu okolokota moi si moko boye omoni osepeli naye parce que azo répondre à des critères il y a apparence physique. Très bien. Ah oui. Mais est-ce que amnaye, est-ce que katinaye et que ça et loko yo et ils ont la valeur. Tout ça qui na moi si mon logo la Cardozo azo beta mobile. Parce que mobile est lobby na SCP ne lokoté asili qui propose aux appels mambata zo tapé li kwanzo ta mobile. Maman bokilo sakani azube. Maman bokilo. Asimbi ba belle-sœur. Mais mobile loko la zaki emporté par l'amour azaki nango na moi envers moi sinae akoka qui ko empêcher babilo kwa bongoté au nom de l'amour azo accepter tout et n'importe quoi. Très bien. Peut-être parce que na côté moro boyavi la femme correspondait na ba critères au mobile ya lukaka obi to comme na ba niveau moko yo faire comprendre ba tout cœur critères physiques oyo zo luka eza critères ya personne idéale faux année na vie. Alléluia. On a toqué l'évangile hein. Ozo oko sepela na koki. Parce que mon ke liba koki o kitoko c'est que na kati eloko kitoko eza. Eza. Nzoka koki vide. Vide, oui. Tu es eloko pola. Ah oui. Nde moi si o vinya zaki nae. Comment na Cardozo moi si kitoko. Mais kati nae. Mabe na mabe, oui. Aza mutu ya envie au point où akoboma mutu poise eloko ya lingi. Oui. Donc soka yeba ki ka osala makambo osala eza na monde normal. Pour ni fa boma vini. Il faut que tu aies un camarade. Ozomon. Toza na ba ninga oyo après liwa na biso yango mona so kufi muto azaye muninga peut-être hôtel sous bande noté hôtel sous famille noté sous ndako na ka sous tabenga li sous bana noté nini o azaki ndeko mobali nanga nini banda mobali nanga kufa to yo ka sute amona na li sute parce que après la mort les gens tournent la page la vie continue. Oui.
biso monde to aboto na ba être cher na biso to kufela na ba famille na biso to beta liso na bango suni ko nyo sauté. Ah oui. Soko bande ko considérer mutu loko à son frère. Même après li wana ko simba moi sinoti. Jamais. Eza nango likambute o ya azaki na molimo ya sirène to ya envoûtement séduisaki so ipe Blaise na niveau ni ça n'a rien à voir avec ça. Blaise a mobali aza mutu. Azomona ke moi so azosala nga ba avance moko boy. On a kotiela ngo barrière. Barrière. La teba limite. Permettant que ba porte mususu efungwa. Efungwa, oui. Ozomona. Tant ozovana na kati ya relation amoureuse, il faut étudier le temps, étudier attitude ya partenaire na yo ozanaye. Ata na kati ya mariage. Mabale belé kufa kala moi sa yo sutuka na retard. Que libale c'est kufi. Likwa discussion moi amukie. Mobale yo sutuka na retard. Likwa discussion moi amukie. Yo lexi mo na biloko mo ni yo lia kaka boy. Non mo eleki. Banda kala ka mikolo se koma kaka boy. Okoma kaka kolexa mungwa. Na lia kali sou bien te. Chaussette na nga eza kali kola chaussette makambo ebimi na sima ya chaussette otie. Obomelanga nyoso na mutema. Yo loba te. Tala neni pongi eza liwa. Yango ne faut koyeba mutu nyo ozolala ka butu nyo sotongo poko pemeni. Oui, c'est important vraiment, c'est très important ça. Oui. Vinya zola la insécurité pemeni na Cardozo. Patience ya le ya buzoba. Pemeni ya il y a Blaise. Parce que moi sur yo lingi. Tant au côté na moi sinzoto mikie. Dis-toi que le temps est rechangé apparence physique. Oui. Et surtout que c'est une femme. Soko ozana soko côté na mutu moko bozanga na ozana en couple azo pesa ko kanga lingaka basi nzoto mikie. Basi nzoto mikie wana boboti te. Il faut yebisa ke pe mais yeba ke so na boti na ko fungwa. Fungwa mape oui. So na boti na ko fungwa. Est-ce que vous avez préparé nango ou pas? Pour ceux qui ont lobby kaka tenga critère na ngeza ka basi nzoto mikie et comme il a bien nos problèmes. Oui. Maba les bezo kufa lelo parce que les gens n'ont pas été attentifs. Telle réaction mobile na yo pemeni ya basi nzoto mikie. Telle réaction mobile pemeni ya basi minene, c'est-à-dire so mon il peut moi so minene makasi bo ndengeni. C'est-à-dire yo peut faut se maintenir. Faut faire très attention, oui. Parce que tozo perdre peu bilo mususu po et loko ya tiraki mobali pemeni na yo bomiango. Yango mona mobali sa kutana no lata jeans, t-shirt, talon yo komo la tele roba maputa. Yo komo la tele kaka bilo amila eti na makolo. Mobali avanda lobi. Ngana lingi boiti. C'est vrai ka komi mwasi. Mais ba dépanne akoma oluka ba fille ba jeans libanda. Très bien. Yo tan bazwa ko zongo na ndako yo kana munoko. Mais ngana za mama. Oza mama oui ya bana na yo. Moza mwasi na ye. Na ye. Donc pas na ye, oza mwasi na ye. Il faut oluka o se maintenir pour ko continuer ko attirer mutuana na sens yelo ko azo kolinga. Très bien. O se mettre en actualité. Omoni Léa, ce qui peut-être Blaise akuta ga aye na munene na mbinga. Masana ba style moko boy po Blaise ke bimana moi sa nzoto mikete. Abimina ka zo moi sa pembe pekaka. Nzoto minene. Mais quelle est la chose, l'épice dominant? Ezanini. Nende comment azara na TikTok Yannick Bola, je pense que c'est comme ça bien ka beta so épice dominant ça ba TikTok alamba ndeko na biso na mobile. Quel est l'élément en plus que Cardozo avait? Cardozo la talwa jeune fille, Cardozo azana na moi qui bolenge na ewana. Donc qui bon moi si rajeunir relation malgré son âge. Malgré son âge. Très bien. Boya ozo coach hein, azo coacher. Mais le andaya amitiki na munene. Nazela kaka mobali. Bato bayela biso discours ya oloba. Wa moi si bonyoko makina ye bobandine na pasi. Non mais au fait ça c'est une chose. Mais continuer à donner envie à tirer l'autre, c'est aussi une autre paire de manches. Oui. Et ce devoir-là, c'est pas seulement à la femme. À la femme. À l'homme aussi. Nga pe na lingana nga tablette de chocolat. Nga na lingana nga les hommes au ventre creux. Yo na balaki ozaki Guilain nzoto mikie. Na balaki ozaki Alino nzoto mikie, Matai mannequin et tout ça. Collier foufou na liesio. Surtout où est là. Allez encore ezaka comment na ebité bato azana système oloba en tout cas nous mbali no banda bali ya munene tete munene ngoloba stabilité na mariage te. Ah vraiment. Mutu so azana mutanzoto ofungwa mutu so azana mutanzoto okanga. Oui, c'est ça sa vie. Ozomona stabilité na mutema na stabilité mentale ndé le plus important. Oui. Allez au mona boye mobali ya bali
akomi na libumu munene yo ye munene mobali aye pe libumu munene mobali akomi na libumu ezo permettre bino te bosala baje wana bozosala ntango azalaki nzoto mikie bolanda na bambangu bokima na bambangu bobaluka bobaluki bose roule bokosala yango osuke mobali oyo abanda okango de fois lase agunzami boye akangi ya ye moko akokanga te komi avandima yo nde fo ya okanga ye lase c'est-à-dire biloko wana nyonso efaire perdaka il faudrait ba couple ntango ozokende na mariage to ezokende na kati ya relation ba se rendre compte que muto na omona lelo oza boye te lobi oui tolingana aujourd'hui et pour ce qu'on sera demain. Parce que ezaka mobali a gardé na etaille na ezaka mannequin ventre creux mais je me suis asali accident à perdre ma cour. Taille mannequin au monde ndeni so azesu na makolo te. Akomotambola na vélo. To moi ça coûte un problème moko boye. Liso ekufi, to akomi baba, to a perdre et loko ne moko boye nzoto bande ko bakisa un plus na beauté na. Aux monde. Oui. Mais également et solo les mutozane na en couple ezo permettre oye basi encore quelque chose dedans ou pas. So bobenga na banda tongo tipo quoi. Pour exemple moko. Mon chéri a outu obimati. Na tuni kutu, ça te fait comment lorsque tu le vois bien habillé comme ça? Quand on est sur na bina message na banda la tabon banda. Kala. Abimi a sali même pas 20 minutes, a tiki so to tourner. Mais on a outu obenga ngate. Il y a dérangement te. Matinga no tourna. Abengi yo we. Pourtant ayaki na ekaka aza oleka na e. Aoke makamu na e. Ayaki amoninga na sololi na epe makei ma abengi nga lisusu. Et si tu aussi cette émission, peut-être que dans la deuxième émission, on benga lisusu abengi ta okoma. Parce que tu mets ça na bongo. Et une personne a simbi téléphone na okoma. À moins que tu là peut-être tu sais si comme mais à chaque fois quand il n'est pas là, quand il est au travail et tout ça, tu komanak. Mais maintenant, tant où rythme moko boye boa la ranango na kata relation na. Na relation na bino. Et aux allez souter, et ça parmi les éléments déclencheurs. Ya roluka koyeba, to benga na 12 fois na journée, neni to kiti na 6. Bah tant vide on est comme compenser partager nini aloba nanga na ndenge mo ba aloba nanga ndeni le ya tangu kaka Blaise akomi mobali aye akenda kale fois yamba yo atika que pas na bango c'était à peine que Blaise lui parlait peut-être que yé et puis même Blaise oya na ki le azoka moi ayebisinga te ke no oya ndenge ni po yebisa yo na téléphone tombo solo là. Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que et puis bobela ki solo ma solo nini? Nini akoma obengo na intervalle nini? Est-ce que c'est intéressant na yo susuka ndenga banda ko s'intéresser na yo na kala? Est-ce que zara na yo ka ndenga banda ko zana na kala? To zalaka attentif. To pesaka température et relation na biso de temps en temps. Très bien. To pesaka température ba mariage ya biso de temps en temps et au permettre oyeba si tu es toujours avec la même personne ou pas. Ba divorce c'est ça na me belé na ba mariage belé kala. Et comme il est sur papier après tant ba ko réaliser ngo. Ozomona moko akoma kotambola na bic. Alukaka papier kaka po assigner kaka do divorce et puis afanda na. Pourquoi les cas qui a raté? Couple mo revient en ndako pour les cas qui te baswana bakabone la yango. C'est-à-dire les vraies raisons que quand ça que bokabona vous n'avez pas eu le courage de l'assumer. Il y a oswane la mais eloko ya tina tende za pièce maîtresse et les éléments déclencheurs ya ko kabona na bino bokabona raté bokaboni. Et c'est fini, c'est parti comme ça. Très bien. Il faut tous être attentif dans la relation na biso. Il faut tous être surdoué, il faut tous être ouvert d'esprit, il faut tous être vraiment sensible à chaque chose qui se dit et à chaque chose qui se fait. Qui se fait. Et loro mususu, il faut des bandero ba retenir na film ou ezape que bandero ya basi balinga basa bandeko. Mibalité c'est un fait. Moi c'est mbinga lo wa mimi aoyebisa yana mobali ke moi c'est sa koli omonite ke moi na komo koma mukolo mais ye monta la forme azaki na pas zape moi si pe ya mbinga. Ya mbinga oui. Mais yenda zo pe sa conseil que non et si déjà à sauter. Assez à sauter. Même si on peut sa conseil na poani. Po aotala yana nga mobali ana bambongo na ye. Lokwa ye mimi tabande ko sala ba makamu nyonso ya Blaise omona ka on dirait le mususu le ya soki a continuer na yaya on dirait so ba tele na ndaku ya ko récupérer ba corps wana ya bandoza ba mivete
alingi ya umela nanu na koluka nanu mwasi na obeta beta misu libanda peut-être pour azwaka bamive ou encore jalousie ya kibo mwasi ko ozala ndeko na mobali apesaki bambongo nga na sepela na nga na yeti yeso kini donc ça dit nga ku libanda na relation stable te na mobali ya malonga te yenda vanda les des raisons peuvent être multiples to pe asepelika na yote parce que mutu nyonso tout asepela na mutu oui c'est ça mais tala siko danger. Ce que les gens te disent ne doivent pas influencer tes décisions. Tes décisions, oui. Il faut continuer qu'on a la mettre et à ba choix na yo. Même moi si yo poni. Soko lingo boya pour na ba raison na yo et non pour na ba raison ya batu ba incita ki yo boya. Parce que Blaise a boyi le pour na ba raison ndeko na ya pesa ki yango boye li le. Mais ba raison ndeko na pesa ki ta le sike memi. Ta le sike memi. Si on est capable de bon ma vini, si les camarades n'aient pas li solo te, si les camarades n'aient pas li kamboana te, donc avant d'appeler na deux obongo et bande on est balinga baboya mais bana choite monter mes poni. To sala ni on accepte. Ça le côté to ni. Allez l'hôpital balinga mona mobali mususu ya ba forme mususu. Alinga sala ni. Allez peka aboma les sous Blaise à quel sous donc voilà, c'est comme ça. N'épousez jamais les gens qui ne répondent pas à vos critères. Surtout ça. Voilà pourquoi quand tu demandes à Dieu l'homme ou la femme de ta vie, dis-lui, Dieu, donne-moi le désir de mon cœur, mais qui correspond à ce que toi tu as prévu pour moi. Parce que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que des fois, choix n'a pas sonné rosali sa biso erreur. Mais choix nous a mené faire vivre au bonheur. Yo zana critère ya mutaza nzoto mike mais mobali mo ya munene nda pesio kimia pe du cœur au mutanzoto mike au peso te. Yo zo linga bat ba mona on a garçon mo azana ta ya Cristiano Ronaldo. Moi tatouage belé na nzoto. Atobola matoi. Ngato na ndoko les aides délire nanga. Garçon mo nzoto mike tatouage moi piercing abwaki locks. Ezala ki goût ya jeunesse. Mais na monde tu goût na jeunesse olongolika tatouage na piercing mais ndeti tikale kaka. T'es non juste en passant le monde te tikali On veut que tatouage ya te. C'est ça aussi. Ah non oui. Au cause à la raison pour na monaka enyoso bankwala mais nante c'est qu'il faut tirer d'attention. Les lots vraiment musala no sala ngwana mais au moins taille. Tu restes toujours dans la logique na yo wana. Ozaka mutu. Mais avec l'âge, j'ai commencé à rajouter ce que je recherchais dans mes critères. Très bien. Ah, oui. J'ai rajouté un homme éduqué, un homme instruit, un homme stable dans la tête. Responsable. Un homme responsable. Surtout la base, un homme qui craint Dieu. Et c'est l'engigoye kozana mutu mo kasambela koleko. Ah oui. Oazo ebiso sambela raté. Oazo pousser yo ya reprier. Azu ba problème na ebisika na ya tamboli kuna ye oh bon na ilo requête au tient la prière pour nzamba yo ke la base problème nini sambele langa pour na dossier la base un homme qui craint Dieu. Très bien. Ah oui. Parce que les critères tozo zala nango lobi soki ba critères na yo oyo luka ki ozuite parce que il faut se rappeler dozo abala qui vini pourquoi Dozo abala qui vini parce qu'on t'a la ka âge donc c'est l'équipe. Na bala kaka pardon na c'est positionné parce que le mariage est comme un synonyme on a la poser or ce n'est pas ça. Le mariage est une étape moi ya vie sur comme lieu pourquoi quand on a mariage on comme likolo ndé kuto balate oui ozo lukaka ko landela mobali azonga ka retard o comme mal à l'aise o comme préoccupé ya ngwana na katote na ton de la fin na première saison maman Moseka ayepsaka le ya ndaya na papa JR batu ebele bakanisaka ke soki na ke libala nde na ke kozwa kimia na libala or batu nde basalaka ke libala ezala na kimia ezali mwasi na mobali c'est ça Ozomon, si vous avez bali o ezali critère na yote. Il faut banda scope ko bunda. O koma ko apprécier et loko yo komi nango. Mais muto azana lipa o ye mo aponi na boulangerie na ndako. Ma komo otala ka mapo ezoleka na mitwa ba mama mapa libanda. Ba o bazo belela. Ya sani na eze sous na valeur te o eza sani ya libanda nde komi ya ye. Très bien.
C'est grave. yango na ntango ozolinga mwasi yo kaka critère na ezaka nini alingaka nini tu préfères quoi distraction non ezalaka nini répéter le sans arrêt etenga na lingaka miba oza déjà na problème parce que motema mutu toyebi te en fait tolobaka lelo que mabali ebele mibali nde bakoma okufa baotika basi ebele baveuve c'est que badozo mpe baebele na bandako ya bato ebele baza ebele oui babiso moko toza na bamaster toza na bafrère hermoso azobetelo lisolo ya mwasi na ye des fois ezo désactiver yo baposa mosusu siko lokola poison koma kopesama lokola mai mbote lokola mbote bato mosusu bakoma kokabela bao baninga nde batiaki poison nzoka baninga bato te tala nani vini lokola uta komata poste balobi poison na mosala nzoka ale poison na biloko ya moto oyo ya kokaki kolalaka azo ronfle munoko polele azo banga te omoni ke pongi eza liwa c'est ça parce que akoko fini pe na katikati ya butu a étouffé petit akufi ako pompele pe poison pe na kati ya chambre et akufi basi ebele baya retourna mama yo nde mokolo mobali to décider to sala autopsie to te o te to sala autopsie te ape mana kaka azaki muto ba problème tete poyebi azo banga secret e wobima lokola na mboko banketaka na bango pete lokola mutu na mukili ko tamwa neti bonga na ebesko uti te binga eska na uti te to vandi na a to tourner na lexi journée mon na bureau yo ebika ke na sala confiance na dab mobimba très bien na olia eloko na kati ya daba batelinga poison allez yo kuna omemi ngambo pona nini tanga koma ka vandi na mutu nsu te azali kaka na yo bato ebele bakanga bango o empoisonné mutu nzoka yebi ata poison te poka lokola bamona ke na ye très bien mutu akouta bisika nokona lokola kenda ole na nganda na baninga wana bakomi na ngambo nzoka leli poison na ndako tobalaka basi tozalaka attentif et surtout so oyebi kozwi obali pona yo ozalaki pressé ozalele eloko yango exigence ah oui yo olabunda vini yango ya munene yazo bunda vinya ya munene te ma préférable ma vini kwa mobali mususu ya munene atika la l'aise mais c'est ça mais maman c'est que tu dis eza makambo biso tozo vivre en na société donc ceux qui mobali azo étouffer nga alors faut na éliminer ceux qui moi si azo étouffer nga pour na éliminer pour na continuer vie nanga bien alors divorce c'est comment nango la chose la plus simple surtout so boké nango à l'amiable même justice c'est ko faciliter bino so eza nango loka ko benda na te bobota ki pété oui divorce ya simple roleka wana ezate obina ki chasse so ke na ma maison communale au kamwe mutu na kombo moko ebala ni 7 fois po bazaka so bayokani te bakabwani na bango à l'amiable baozata ntango olandela bapape badivorce te soki bakomi kotia koélectroniser nini bamariage civil omona mpena mutu moko yo obali 5 fois ndenge nini basi différent o te tokabwana et puis na bacommune différente je te dis mutu abala na limeta ke ebala na kisensu mutu ake obala na bibwa mutu ake obala sadi bazochanger aboyi atika batrace ya osakana te mieux faut kutu kokabwana ke kotia bato na kati ya bacondition wana ozomona motema mabe nde yango totangi na kati ya film oyo misanthropie imprudence nde yango totangi na kati ya film oyo très bien famille osala nini mutu aponi abali choix na ye bino ata bolobi soki ezalaki choix ya mutu asalaki tala décision ya Blaise ndenge ngeke esalisi makala mpo bakoki okango mpe complice ah mais oui azaki camarade na yo idée obala mwasi ya camarade na yo euti wapi baokango mpe osali mpe prison okei mpe okomi kosamba lelo kosamba lobi me olela yo na nani yango wana il faut faire très attention aussi aux amis oyo bozalaka na bango bosolaka masolo nini surtout mpona oyo etali couple na yo obetaka lisolo nini lisu nini camarade wana atalaka mwasi yo lobi yango zwa mbote yo yako obete ya muninga na ya mwasi masolo mobali nao très bien mobali na nga na butu ezalaki somo oyo mobali na nga kabelinga oyo mobali na nga pesinga tellement delta azalaka obetela Amélie Wabei na Clémentine Papwe masolo aboyiri tout le temps tina suka Amélie akenda koluka bimana na boyiri Amélie lobi ngai faki kana yeba eloko nini basi nyonso balandaka
po yo mobali no aza fidèle nyonso betela ba camarade nao moi c'est camarade no pe azata na mobali ya fixé et mo azomi luka akomi pe curieuse et komi ba intéressé très bien ye ba ekotala ba ami vrai bazar insulté na mokilio bazar rare maman bazar rare oui et même na côté ya mibali so kotala ta Blaise ndinga banda kotala dozo yo kasi Blaise azaya moi muke bande ko comprendre te que moi sa camarade nga sa jitara na misu na ngai oui assurance na confiance en moi nini on za na on zotika camarade na moi sino lambela kaye camarade no yaka kolia afanda ka moi absence na yo et tout na absence na yo légèreté on comme na niveau c'est pas mes amis moi je vous encourage pas na absence na yo kolinga ka te camarade na yo ayaka na ndaku comme ça moi si na yo master na ye que moi que non moi si ya master na nga na yebsaka ye nyonso sauf rien ye pena to kochaka te les oreilles ici mokili esalemi na liloba mama pouvoir ezaka na lole mon abiso c'est à travers maman eloko mabeso koti lelo et koti lobby et komi ko pesa makanisi et des fois imagination et koti ale et komi ko mema makanisi ya mutu trop loin pour penser na ba place akoki ko penser te ce qui a conscience et longwe ka moi mokie esprit animal ou à côté animal et côté lieu au commis quoi agir par instinct vie et commis quoi malé mais beba en tout cas ba conseil à bouer ba idée à bouer beaucoup zo ce qui a waté en tout cas coach Demer Nyangi to simbi kutu non tozo ya siko awa naza besoin na kota na prestation ya maman Bellevue et puis tozo ya ndé et pas ya papa Guy après papa Guy ndé to koti siko na Nanzoto, il y a deuxième saison, il y a Temps de la fin. Bellevue, Bappé ça y est figure. Bellevue, Bappé ça y est étiquette mon boué. Bellevue faut aller là, quand on a filmé. Bellevue faut à côté ça kabatu na mawa. Bellevue. Mais cette fois-ci, s'il faut commenter na prestation il y a maman Bellevue. Pour na monaki ezana ndeko moko autaki poto awa. Alobi était jour Bellevue a changer façon il y a jouer en tout cas na koya na koleka na télévision pour na kumisa prestation ya Bellevue mais na film oyo misanthropie la prestation Maxi si c'est Maxi si c'est qui na zobosa na do kombo na ye mais ndeti ye wana oui moi joue non ndé si je m'abuse pas ça la film nini gangi je n'ai même pas besoin d'entrer là-bas eza batu oyo que soit leki na plateau faut baba yoka ke yepé alobaki ata nano aposa acte moko responsable était ou bien oyo ekotika la na théâtre ya Congo parce que mais va ta jouer ma B a jouer ça batu ba film à succès très bien voilà la prestation de maman Bellevue na misanthropie na participation na dès Toloba qui te zongi sous écriture déjà rien à dire. En ce qui concerne sa prestation, comme je l'avais dit l'autre fois, je réitère mes propos. Bellevue a sa rabiso plaisir ya beau, c'est-à-dire amour azo bima na zone de confort naie, azo pe sabiso ba jeu mususu, ba style mususu parce qu'elle en est capable. Il est vrai que to senga saito et sobe ba changer pena casquette na bango te po pesa rabiso elengi mais lelo biso nyonso toza d'accord na Mr Spoon gesho ingange leli je na ye mabe na papa responsable moi beti biso vocabulaire ne on a to bi avenga kende azongi kaka bino pour naza responsable ne toza bobiso tout je pense que toza d'accord bandeko nanga ya famille bota bandeko nyonso bo landa biso j'espère que toza d'accord biso tozo parler même langage que vraiment gay chauffeur joue à barre la responsable et pémine oui casquette moko boye oh to découvrir les sous il y a gay show en tout cas non si pe fois comment ko jouer mingi barre la responsable et au salé bien botika Pierrot kuna chez Coco et mais vraiment moi Kazaka pena responsable père de famille il faut pas bêter on peut gay c'est sous ma casse donc Bellevue penza a incarné rôle na inde to bande kozela yango a saleli yango mais si comme on a fouté à Osakana te Bellevue kosa sous bonté Bellevue sopeni en ozo qui alinga la kisa Aziz ndenga bande ko tambola le rôle à sa père le papa wem sikoyo a telemi azobeta ba ketchi na siko yo ka Aziz wana nini zelo mobali le mona za sira za kamwa asale sala mon kizo simba gate yokae oh
Et ça kaponga mona ebosa ote o ça ni to sepeli o jouer bien rôle na o bien papa maman on commence sous sa père esprit ya papa wemba écoutez là en tout cas na sepeli quand ensemble malheureusement toi pointir monter na non 36 37 de na aux basket wana mais sinon en tout cas style vestimentaire qui toko makasi maquillage c'est bon ouais bien vêtu hein film en tout cas maman yaki makasi hein na muni pena donga yaki azala ye balinga ko bilaxa te non ma bino bokasi vie beaucoup ka bino tout on espoir papa wemba ça fait comme jamais oh non en tout cas c'était très bien j'ai vraiment apprécié et puis même le maquillage j'ai senti que en tout cas fondation pena et fandaki base pena moni que non et fandi et on a miss do et on a miss do kasi tout ça what donc comprenez voilà merci mesdames et messieurs joué très bien ça lui biso plaisir est-ce que tu oses na rôle motema mabe tu oses na rôle kanda tu oses na rôle liboma tu oses na makambu tout ye pene fois ningisela biso internet 2023 c'est si la toganga mais apparemment cette fois-ci constant on a sali c'est comme si maman a commis trop na ba film et contrairement na ndenge azalaki liboso je laisse les gens participer, travailler. Et moi, beaucoup plus, je suis dans l'écriture. Ben, au fait, ce moment où Bellevue a l'indicible boé, mingi na ba rôle phare, c'est parce que justement, c'est quand on paie ma kala mingi, t'as aux moins vacances nae, moi repos nae. Voilà prophétie. Azaka mon ani moi mingi, un mois besoin à moi cinématique à charge à filmer na batum sousou. Genre ba rôle phare qui n'est pas batum sousou. Parce que y aligné aux moins pause. Moi vacances, apprendre un peu, moi recul, après maman mouké. Parce qu'elle travaille trop. Parce qu'elle travaille beaucoup. Il y a fallu, bah, on a besoin de congé. Si quoi, autre chose encore. En matière de cinéma, production, ganga, badnini, film et tout ça c'est belle vue. En matière de nzembu, c'est fallu, mais c'est terrible. Ouais, ben là, sous belle vue. Il faut tout comprendre tactiquement au yarana. Est-ce que vous avez que en vrai de vrai Azaki rôle principal dans le film. Oui. Azaki connexe. Ba rôle phare Azaki ba vini wana ba Cardozo. Ba rôle phare Azaki ba Blaise. Ba Blaise oui. Leandaya ba bato ba pena ba phare quoi. Ba Gesho, ba Guy, ba Ziza. Donc pena Azaki penza phare en inventé mais si quoi le rôle c'est Bellevue attends principal c'est comme c'est cas principal attends un second rôle ou bien voilà mais ça s'est bien passé. Merci beaucoup, ça s'est bien passé en tout cas encore une fois félicitations à vous pour Tunia Écriture à Congo que le bon Dieu vous bénisse vous continuez comme ça la cabo et je suis très heureux de savoir que aux autres préparer paix et relève nayo est-ce que ça trop toté pour est-ce que ça a trop toté parce que je vis une équipe je me suis surprenant mère pour nga lia ka mingi bena makayabu nga ke no lia bena makayabu nga ke no lia makayabu na quiz na dongo donc presque na semaine na lia ka 4-5 fois mais je me suis na surprendre mère na équipe na ye azo coacher bana azo orienté bango il a trouvé que bandeko wana bazali na mayele mais il faut orientation pour exécuter misala malamu ozomona ngo pété que c'est trop tôt il fallait nanu abomba oyo ye azanango à partager na bango donc avec le temps de mère. Non, l'égoïsme est un péché au pénaliser pas évoluer. C'est toujours bien pour elle fongo la champ pour permettre que batuba yé ba métier. Très bien. Omoni na mambo na loba. Il faut que batuba ressale et pas na biso ba comprendre. Dodo yoga mamna loba. Omoni biso ba pesa biso opportunité. Ah oui. Biso ba fongole la biso maboko te. Biso soto yekoli eza parce que toza tete. Ah oui. Mais tant que tozo benda batu pembeni poto lakisa bango. Musala. Eza parce que lobby ba comme indépendant. Très bien.
tu travailleras na batu parce que tu as dit que tu travailles éternellement. Mais tu travailleras na batu parce que tu as dit que la minute où on a besoin, il y a apport na bango, il y a soutien na bango. Tout ce que nous attendons à ceux qui va se retirer, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Tout ce que nous attendons, c'est la reconnaissance. Yango les kinyonso. Yango les kinyonso. Pour reconnaître que les leçons na komi on a za. To les leçons na zui on a za nango. To les leçons donc eza parce que mutu moko prêta kinga ma forte. Oui. Tout le monde a la qui saigne. Tu as préféré que l'action au loba que mutu akabeli que mutu azo peso bamboto ernionso. Que mutu mieux aussi là. $10 aussi là. Mais savoir ici la raté. Éthiquement éternel na mutu. Oui. Donner ngazana o pesa bango eza richesse. So a robot ta ko sa nyonso te. On a besoin o aye collaborer. Oye collaborer, c'est ça qu'on appelle une équipe. Très bien. Tant que vous collaborer, votre, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai inculqué, c'est une petite force équipe na biso. Très bien, oui. Mais comment na le koso ya koluka kokoma lo wa biso to komi sans savoir par quoi nous sommes passés. Yo on a facilité à oye kola musalo nga na yekoli en 10 ans peut-être on a 10 jours. Na 10 jours. Parce que nga na ye na pesu yango formation accélérée. Mais nga pona zo maîtrise nango. Peut-être 10 ans. 10 ans. Mais autant yo comme ko envier au nga nazo sala. O comme o luka même au marché na ba plate-bande na ngai. O comme épine na lokolo na ngai. Très bien. O comme pierre d'achoppement pour na ngai. O comme liba, o comme problème, o comme fardeau pour na ngai. O comme même ko comploter na batu contre nga. Très bien. Tozo monango. Donc, Azan a choisi. Il faut former bango. Très bien. Azan a choisi. Il faut payer sa bango. Mais c'est à eux d'en faire bon usage. Biso okenda ba makolo na ba misala mususu. Biso tokenda to sale loko me ba futi ote na fin du mois. Mais transport eza kututé, transport a pamba eza te. Banda YouTube ba oyebisanga ba oloba. Sala chaîne na yo mo banda malembe ozwa. Ngana habité na sala nanu pa mutu. Na sala nyonso. Na sali vidéo. Na sali montage, na posté na chaîne, na kati coupure publicitaire, na sara nyonso. Mais mukolo chaîne wana boko abotolanga chaîne. Oyeba ko doté. Salaire. Ngana au fait na tala na mona YouTube studio parce que na kata coupure publicitaire. Na ko mona 1000. Siko soki mbongo ekita malembe. Ya zolo bananga YouTube na eza na problème. A Hollande kuna YouTube asenge kutafuta bambongo moko pona Hollande. Tant niveau obuba. Ngana se contentaka na $120 à salaire au toyoka na. Donc nyonso wana ezo ki payer kututé. Mais na sala musala wana nyonso. C'est grave. Mais lelo biso tozo pesa batu. Sans condition. Sans condition. Tozo apprendre ba tozo faut to kanga pe mitema. Moi on est ozana besoin que tu y a monteur, tu as besoin caméraman. Kanda mama mais kande tu collabores avec des gens. Parce que tu sais tout faire net ngane na boy. Naza ba vidéo on na filmanga mo na sala ngo montage ngamo. Et après na ba vidéo o tozo tourner ba o sala nga montage. Mais chaîne nanga na fonctionné pendant des années sans tout ça. Nazaranga mo na fongoli iPhone nanga na fongoli téléphone nanga na sali vidéo nanga nazo logiciel à montage à StreamYard na futa ngo chaque mois so non ça live nanga nazo illustrer belema na sisi montage mo ba yango na we non ça lem sukutu vu ko le quand même bat mikolo kande non ça ba live te non ça vu lem sukutu ko le ka bato nyonso peut-être oyo tozo sana bango ba vidéo. Très bien. Mais il faudrait qu'on apprenne à respecter les personnes qui nous forment et qui nous encadrent. C'est important. Oh, biso tozela na bango et aux à la reconnaissance. Respect na muto a écolisio koloba mbisi. Koloba mbisi oui. Ata to bebani na vie. O bola mo to sala ni lelo, il faut ganga koleka mabe oyo eye. Ah oui. Parce que mutu o ala kisio ko sala musala apesio richesse ko tambo nango partout. Lobi na CV comme expérience professionnelle na sala ki bo. Et là sous expérience professionnelle na sala ki on nde ba engager le en quelque part. Ah oui. La vie est tellement compliquée. Voilà. Mesdames et messieurs, tozo kota suko na deuxième partie à émission Nabiso. Avant to kota na deuxième partie, maman Demer. Aujourd'hui, misanthropie et Sili, mais Guy, finalité na yi. Na fin.
Message nini ezalaki caché on a peut-être il y avait certaines personnes comprenaient quitter baleka qui moi vite et à travers analyse autour ça ou commentaire autour ça sur le film et outil qu'aussi l'a déjà misanthropie bazonga sous moi mbangu pour ba kinokota là pour bazo sous moi connaissance. Message il faut surtout retenir que quand vie est amabé. Très bien. En français on dit on ne chie pas sur la main qui t'a nourri. Moto asali yo bolamu yo kozongisele mabete. Mais na sens mususu to koloba basungaka pe nzambe te. Eza na mutu mususu akozwa likamune na valeur kaka soka souffrir poison. Ah oui. Il faut souffrir poison eloko wana poison en considération. Soka nyoko mite oyebate. Soka anyoko mite ako respecter ta ozango na valeur. Yango na pe balobaka mbongo onyoko mite pona yango ba utiliser kango d'une manière abusive donc voilà. C'est ça. Oroboko okaba parce que nyoko mi pona ngo to ebi valeur na ngo. Ngai be 1000 francs est important à mes yeux. Ah oui. Parce que mon na vandi na obo. To tourner. Nous tourner nos deuxième émission. Troisième émission lena sala. Nous allons obligé ya ko superviser émission au sana d'Orcas na landela. Mon temps yo aussi ça fait le quoi trois émissions dans lesquelles j'ai assisté. Tant yo aussi ça yo bimia. Ngana tika libeva oya na tourner na bebe. Pendant ce temps na ba émission na plateau na ngai. Ngamona na ba émission na ngatale musumi ça tu faut na salle. Na live moi makasi faut na ça na moya. Ba live ezwanga 2 heures du temps. Après là il faut na ça ba vidéo na ba vidéo mususu na ko enregistrer. On prend comme le système en code ça ba vidéo en code ça na ba vidéo mususu na zo sani. Et puis na deuxième chaîne na un élément dans Pure Buzz il faut na ke ko code ça. Si comme bon on a na zongo na valeur ko leka muntu yo. Là mususu yemo avande na kitité. Aussi ça na bino bémission comme tout ezo beto au kokate. Tellement pena tel que lobby je suis arrivé à la maison na bani kolia à 23h. Na posa kolia et c'est sili mais oye ko raisonner j'avais pas mangé non. Ba vidéo na ngamo na montaka. Aussi sur loba biloba loba. Après que sou comment. Biloba loba te. Oloba mambo solo oyo ezo construire na ba via batu. Mais sérieux. Aussi si loba. Allez, yo no ke ça montage. Ah oui. Car même mutu wana toza 10 te toza 1000 te mais toi na choix te il faut tout ça bon ozomona mutu siko akoya kosenga demain s'il te plaît na travailler na yo to travailler to sala osungi mutu pesi ekiti avanda olakisi pa bandi osala lokwa azwi code à poto lokwa mutu apoto kabele $20 mutu apoto kabele €50 alaki amoni mo ba kombo ba pelle à poto plus 233 ezokota plus 33 ezokota plus 01 ezokota c'est-à-dire amoni yo ezaka ne boye donc azali susu eloko te yango mona ngebele to balongwa na ba chaîne na biso bazali sous na succès te basila mbala moko ake banikolo moi biloba lo moi 5 4 5 6 baba yambi e po manquer bio respect akoti pe na ba buzz a créer lo pe ba fausse histoire après lobby carrière ici la raté parce que musalo bakenda nango bongo ah oui gi amona ki on dirait yaza ki suka très bien oyo ko sengelo ko na passe oki junior abi ngai nazali na ndeko na ngai oyo fe na tia wana natie ndeko na nga te natie mutu po chef na nga lobi na nga na toche yo mais tala eloko oyo osali oyo kokosela mutu amemi yo na mosala makambo oyo koloba mabe na mutu amemi yo na mosala oyo koinculke oyo kokotisa bamakambo oyo koinciter à la haine ocréer révolte alongo mosala oyo kipe soni te aux postes naï et au comme même peu ko clasher ye ko bois qu'elle ba mboakela le bien mal acquis ne profite jamais ba profiter nango te maman tala bien mal acquis l'autre suki wapi yewana musala esila raté esili est-ce que yé na plan na yé ayebe que papa Serge okufa jamais wana zaki ka nzambe yona sepela ki na scène wana na sepele na scène wana tant babika pasteur Serge akufi na bi yoka niveau un truc belva mais ma biso
Si comme mutu azalaki lokola appui na yo lokola parapluie na yo osani. Moi sinon azako kanisa lokola kegesho lokola aza mwana papa Serge akoyoka respecter Dacosta plutôt Dacosta lokola Dacosta laki mwana papa Serge ako respecter makamu papa na ye azosala. Ako respecter makamu papa na ye azoloba. Ba condition papa na ye tikaki de son vivant. Très bien. En pensant ça, à se tromper. Dacosta za papa na été. Dacosta mona qui la mauvaise personne que Guy était. Guy était, oui. Mais heureusement que Dacosta était un peu plus lucide. Parce que ce que Dacosta zaki muta ko mema muta ça il a un sentiment. Dacosta ngai se retrouver face à quoi? Face à regarder kaka ce même incompétent. Nous ça ni andosa ya malunga. Akomolinga na bureau, parce que je suis sous la protection et patron. Et ça na batu musu ba na humilité po ba na ngote. Jour ka kozwa ngo. Jour a kozwa humilité ko sila. Mais eloko yo lobiana de mer nga pesi ba yepsanga, mais nga ba yepsanga nini. Omoni nzambe asala biso moi grâce des fois ba vio misusu ba master belé ba zala nango biso to kotate. Au moins na master mo bazala chebango mo bué ba jeune ermo mona ba ser ba kinaka kuna moi trop so lingi o reprocher au moins do epso ya pona no ozo occasion te ya kozwa ndaku ya yo moko jour kozwa ndaku ya yo moko o comprendre ngo masananga moko Patrick à l'époque il roulait carrosse donc car na yé so beaucoup tani na yé musique za likolo et puis faut zakana pembe na yé faut petit moi pembe azalaka na car siko nga je musuna tune noko yo tambola kaka na alubi yaya jour kozwa car mutu lokola yo ozwa sida les mêmes jours ya solo pse we yaya tala yaya pona no okutani na makambo biso to okutana na ngote mais aujourd'hui des mères je prends l'avion. Aujourd'hui, j'ai une belle voiture. Aujourd'hui, j'ai un appartement. Mais natikala ko mona place et tindanga été démarrer mutuka kende ko sala boy. Kende na ndako kende sala boy. Parce que na yo ozaki déjà na ba valeur, oyeba ki ba limite yo pesa. Voilà. Et ozota mona ba principe wana na kozwa na yo. Très bien. Oyeba eza na batu mususu eza déjà na kati ya ba jeune na bango. Azaki déjà mobulu et donc bande ko empêcher kaka ko appliquer ngo eza mbongo. Mbongo oui. Lokola mbongo ezaki te moyen appliquer ngo ezaki pété. Si quoi azo ko appliquer ngo parce que mbongo eyé. Na sala ngo en désordre. Na sala ngo siko na désordre, na se contrôler te, na se maîtriser te. Très bien. Na kende na ngo bongo penza na kende na ngo na bandenge tout na ba niveau tout. Non. Na vie faut kozaka très attentif. Koza très attentif na ozo komela baninga parce que soko ozota na ba conséquences ya mabe komela baninga yo moko omitia discipline parce que imaginez-vous que à garder un poste nae à garder nyonso on continue au sala gesho atanga na CV la vie allait sourire nga zwaka musala mais gya ko cause accident abepsi pe vina amemi pe na ndako akobi mapena mwasi andokiti neti JR na première saison il y a le temps de la fin ake écoute na mwasi andoki libanda siana c'est-à-dire akokuta na ba réalité ebele o ekoko komele faire chuter et puis maladie na vie zaka sida ouais hépatite go bomé pe nous avons même les IST aussi qui tuent donc ce ko tu pe na nzoto na yo eko ko memelo ba problème ebele soit ekoko komiso mobulu te c'est ça. Mbongo ko longo la valeur oyo za na ngote. Très bien. Ah oui. Au contraire, plus tu as l'argent, plus tu deviens prudent. Oui. Parce que baninga ba ko ma jaloux ya kozwa oyo zu. Yo zu wana. Et ba sale lio na ngope mabe. Mais également ko envier poste ya mututé au point où osali nyoso olongola ekolo banda. Parce que gesho elo nyoso linga aloba, elinga ezwaye. Parce que la parole a une puissance. Ba lobo mabe ba kuto na ngote. Karma ebeto kaka. Oui. Et ceux qui sont kende ko fundo na makola nzamba kende ko lelelo na makola nzamba. Pire encore. C'est grave. Mais également soit à côté la kenganga.
soka bwakelaki mbaso soka kenda osale mabe ekozwa yo kako kitomata ekozwa ye kaka kitemata ye protection nini azalaki na yango ozomona yango na ndoba un bon chef il faudrait yekola koyoka bien et surtout kosengaka discernement mpo koka koyebaka kotrancher baproblème. Très bien. Koyekola kozala na discernement mpo trancher baproblème bien parce que okokotisa mbuma mabe oye na ye pembeni. Très bien. Parce que Geisho, d'accord, ça dit quoi? D'accord, ça dit que Geisho ye lo raza ça les a qui ba le but au te que lo $20, Geisho qui était gana mo 50. Aye na $20 ya entreprise a récupérer na mivé na ya $30. Le côté la bête là qui dit solo a memenga mais toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est que ça c'est que groupe ça raté. Ba ku misu so sala cop na yo za cop na et so découvrir ndenge na yo là même si peut-être qu'on paraître mal à un certain niveau ou pour certaines personnes mais eloko ya yo sa nini bomba. Gobe ngo ka yo moko papa. D'accord, ça nous apprend que tant on dit à komi le quoi est tactique. Avait utilisé même tactique ou on a mais en pire. Ils ont utilisé même tactique, mais en pire. Donc, ils pouvaient même faire chuter l'entreprise. L'entreprise, oui. Il y a un autre zakamayele, to yebaka, to réfléchissaka. Et là, ils sont montés, mais poussés, ils ont incité au salon, ils ont payé pour ça au salon. Attends, balélé le mami soutien dans la colonie, il faut ban dimo ko va monter à mami. Il faut faire les choses par conviction. Oui. Parce que même la Bible dit ce qui n'est pas fruit d'une conviction était péché. Toujours bête à ma soul et toujours c'est pas parce que Guy finalement Geisho a récupéré le poste naï. Supposons que Geisho récupère le poste naï. Conséquence. Voilà, mesdames et messieurs, je m'excuse. Na c'est pas Belgique à l'api. Prochainement sur le scène Belvin Dazabongo ceux qui obételeka li sur la famille héros yo. En tout cas à Goyeb Sabino Bozan a besoin de libala na kufa ngai pena na mobali na ngato panata talaka Geisho a komati na niveau atikala mukie asimba a gagné non Geisho a drôle misanthropie non tala naza na nyonso chaque jour na tala ngo na télé chez moi voilà. Prenons d'abord l'extrait de la deuxième saison. Il y a filmé Nabino le temps de la fin et puis on se retrouve tout justement après une façon il y a commenter na extrait au Bakotier Labiso et puis le pourquoi Bellevue a choisi pour ça la deuxième saison il y a filmé Oyo le temps de la fin pendant que le temps de la fin Oyo et Uto le kananu et kokisi ata un mois suivant. Je n'ai pas confiance à lui parce que je ne connais pas son cœur. Naïbité, ex, il est converti. Pour de vrai, je ne sais pas. Oh, Sanya, ouais, Matanga. Oyo bino boya bato mosuku komonisa na masuku mpe na tali yo na kalilo na figi yo imbécile na yo. bandeko na nga bitumba na vie ya mwana nzambe esila te okanisa te so oza célibataire so olongi célibat obali nde bitumba esili non nouvelle kaka eyelaka biso ake sara akufi batan eleki deja ebele ka nde olobi tomonana kala batan eleki ebele. Ok, madame.
ça va aventure pour le moment. Nandako chacun fait ce qu'il veut. Et il y a pas de quitter la voix. Et ça n'est pas souka kolanda ngana simate deko. On la ngana simana ndenge ni na sens ni. Tout ce que les 30 ans, c'est que 29 millions sur le bataka. Moi on bien. Bana mo bien puis sans identité. Ah pour ça na zo mbongo ebele na sunga bandiko na nga na sunga famille na nga donc naza bina mutu munene. Ça va te béler mutema evimbe ko la problème pourquoi parce que alingi nyonso mukile za yaye. Ba bazala bana na ye. Ba oba bazala bana na ye. Ebi ko finga ngana inga na mona tele mana. Na mona okaka. Baluka na kwa pembe na mate baluka. Koza ina kusoma ngana. Baluka kana tala. Nyomi suki, t'as besoin de nyomi suki. Non, mais nyomi, t'as besoin de nyomi. Même si misuki, même si misuki. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre l'extrait de votre film Temps de la fin, deuxième saison au Ezokota Lelo. Lelo, mardi à partir de 16h30. Vous savez que Bellevue Télévision, kuna eratakate, c'est tout timbalamon de Kotaka. Mais rapidement, na kosa il a bino moi historique, il y a Temps de la fin, première saison. Et ça là qui juste na 11 épisodes. 11 épisodes. Dans 11 épisodes, on a la toute première épisode, et ça, na 210 cas. Donc 210 cas, et ça, 210 000 vues. Et ça, il y a espace, il y a 3 semaines. Dernier épisode, il y a filmé au 11e épisode, et ça, juste na 2 semaines seulement. 2 semaines, et ça, na 200, donc, ça, na 166 000 vues. Donc 126 cas, ce qui fait 128 000 vues. Mais cette question, il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines depuis que cette série est eu fin. La Bellevue a proposé Bisso deuxième saison. C'est quoi la motivation d'abord? Il y a la deuxième saison, dans espace, il y a 2 semaines. En tout cas, la stratégie à salir à côté film na katikati. Avant, moi je pense que les appels pour la histoire. Ok. Histoire. Très bien, très bien. Histoire pour tous et c'est une très bonne idée. On a CP déjà proposé et bah chiffres et là clip pendant que temps de la fin qui film et enseignant qui m'a cassé. Très bien. So je me pose la question de savoir retour aux assommes parce que tout va chez biso Siana oui. Na affiche Junior Azawana moi na maman Milo. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les éléments oyo bakobakisi la biso côté nini wana ya intrigue nini lisusu va rememela la biso? Très bien. Est-ce qu'Aziza okutana na Siana na nzela? Est-ce qu'Aziza? Parce que Siana, Azala qui vraiment nini remarquable était la première saison. Et puis Sylvia Lobello était la première. Oui. Et puis tu habites so sympa quoi Azaki complice na bango. Très bien. Donc toi encore na mambo ebele à apprendre. La sali bientôt c'est à peine deuxième ngana na nzala ya deuxième saison. Ba particularité nini oyo kokiko imaginer et cause la deuxième saison. Te na ligne ko spoiler film été. Na li pe ko ça ba suggestion te na li to za na surprise. Effet surprise des arabiens. Très bien. Et ti bonga na episode. Si ana to habite so akuta na Aziza nani Sylvia Lobé mingi te to habite so pa quoi Azaki complice na bango mamboise ebele est-ce que Bellevue ozonga na Omari Bellevue ba olandele ti wapi OK c'est-à-dire ba makambu eza les ande na papa Jia est-ce que papa Jia tant a bi vérité nzoto ne ya ki mobile ezongi c'est-à-dire soto bito nomi tout na makambu eza na ebele oui. Et surtout pe que faut yeba ke ba komba musuto kutana na vie eza ba porte ya ba famille na biso. Oui. Ba porte d'entrée musuto utaka ba famille na biso nde fongoli ba porte et permettre que ba makambu so mabe komela biso. Et komela biso. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Mais Demer, ozobanga te que deuxième saison oyo et les cas la première saison. En tout cas, ce que l'équipe ça a plaisir. Parce que Bible même que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Donc ce qui on appelle l'équipe du sous et aussi abisoka bien. Parce que justement c'est ce que nous souhaitons. Très bien. Merci.
Ta conclusion est qu'aux Alanines par rapport au théâtre et à Congo et la participation, l'implication. Il y a Bellevue qui a donné, jusque-là, nous constatons que une grande partie, il y a Vinaye, à Pessiango, na Moussala, il y a art ou il y a théâtre, Poto Kabwana. Les entreprises Naye, deux fois Pessapena, une grande partie à Vinaye pour la société Naye. Mais c'est au ministère de la Culture et reconnaître le potentiel au Badloa, Bellevue, Banango, très bien. Investir dans la Katina. Très bien. On a tout ça l'appelle, maman Barbara Kanam. Il y a na FPC, Fonds de promotion culturelle, pour la DG na biso Sika, vraiment tala batoura ba Bellevue. À organiser les biso peut-être activité moi na compte FPC au étier en avant ba artiste talentueux le roi ba Bellevue na ba ndeko mususu po ba sara musana bon malam. Très bien. Et Bellevue a gardé kaka performance na yo azanango mais abakisa lisusu et moi abakisi loko wana na kati écriture et au sein de biso bien. Nous avons vraiment avec impatience cette deuxième saison et nous avons motivé les sous-familles Libota cette fois-ci. Tout betata 300 ans la première. Ouais, namoni appel na yo ba yoka ki yango na misanthropie hein pour la muka pena la muki pena deuxième saison il y a les temps de la fin badba lo baté bomoni asali deuxième saison tala mikutu te biso deuxième saison faut zala likolo deuxième saison faut talama deuxième saison faut zamakam ngana tadi to c'est une émission moko lundi moko vendredi en tout cas chaque début de semaine chaque fin de semaine pour nos émissions moko nanga natadi na dodo c'est-à-dire bon nous a toujours émission et nous sommes surtout mettre à jour to informer to booster batu ba ke kotala bobi ke to tourner na biso ba émission na ba chaîne biso respective to inciter rabino mais cette fois-ci bobi ba keza challenge be via ça la deuxième saison. Oui. Ah donc, oui, c'est un défi, il faut vraiment... Parce que le film est belé, Zali, pour essayer la deuxième saison. Il y a une question, on a mis tout. C'est belé, maman, mais pourquoi Aponi Kaka tant de la fin? Oh, Davina Bomaka. Bomaka, oui, je vois ce film, mais Nabosan est titré dans Gokutu, mais je vois. Il y a ce film-là, il y a un autre film, oh, Serge Azaki Naba Nebele Belé Nandako. Il y a été ça lien familial. Lien familial titre je vois. Oh moi si Maman Étoile ayo mona ke après nini bana bazala ko imaginer que Maman Étoile ko jouer na motema bon moi na ya pharmacien moi na moko soki ya boucher moi na soki mosusu so pe ya nani ozo moi c'est dit toi na ba film belé so to fouiller et c'est la deuxième saison même Bakin Makambo bena donc esenga ki doit ça même ata 3 saisons pour Makambo ndeti mère asilisa ki yango te mais je sais pas la motivation à temps de la fin oyo yango na lo baké internet oyo il faut to saler lango na ndenge ya malamu bah bazo profiter d'internet ne ba Bellevue. Oui, ah ben oui hein. Aux monde, tout ça on a ndenge malam alors famille Libota la muka. To pesa Bellevue pour ça beta ba 2 saisons. Il y a un film mo boa suksa on kuna 8 épisodes film akanda na luka on na yebisa. Mon ami, on est filmé. Et c'est un peu deuxième saison. Tout ça liste quand to lubaki. Donc famille Libota to consommer sans modération. Deuxième saison il y a temps de la fin. Très bien. Dédicace Lelo Koboka Batoté. Oui, et toujours. On a pas simboté na maman malienne sponsor il y a l'émission Nyonso, il y a Demeure officielle, il y a Empire Buzz, il y a Dab, na pas simboté na Divini Kali, na pas simboté na maman Nelly, na pas simboté na maman Clarette, na pas simboté na maman Pat PMK, na pas simboté na maman Ordnel, maman Racker, maman Emma Sakina, maman Brigitte, maman Charlie à Asbel IESD, Marlène Mas, ma copine, basé belé maman Priscille, maman Lula, basé belé le bon et fructueux futur millionnaire Jonathan Kalonji, Moutoua Kabaka était au PC Mbote Sika Zouami, Babi Jonathan Kabaka. To pesi mbote sikaza to pesi mbote na yemoko ba vu quand il a patron na Poutine to pesi mbote na yano ela madinga madilove aussi pechanga Black Line Mobutu dina na mavinga na pesi la douce lelo non na pesi ba tout mbote to zaka bobo bano kaza de retour sur Kinshasa parce que quelque chose de bien va se préparer encore il va comme à Matisse il peut niveau produire ba film donc voilà force et courage na bandeko nyonso bazana kata domaine en production bo limbate et l'angezali munene basali baza obe moke voilà
Et donc, le manager Adab Mbote, Mobutu, le King Aka Mobutu Mbote, merci na pichuma c'est ma caméra, Miss Do, Georges, équipe Madab quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, yango naïb sabino Bellevue a la guerre, il y a pas vu té. Mais à ça au moins juste son travail. Je suis très heureux de savoir que film et banaki na moi faiblesse moko boye ba étouffé on a degré nyonso mais là ceux qui n'ont pas il a vu nos premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, vous sentez que il y a aucun épisode il y a série où eza donc premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, eza na C il y a 100 000 T mais eza ba biloko esali par exemple premier épisode eza na 149 000 na 12 jours 149 deuxième eza na 115 eza na 11 jours troisième eza na 102 eza na 10 jours quatrième eza na plus de 100 000 vues na 9 jours donc ce qui veut dire que non en tout cas vous consommer continuez comme ça et continuez avant que ezala 2 semaines nyonso atoke na biso to ya kamale mais to komaka c'est ça la vérité. Je vais saluer juste une seule personne, Mobutu, je vous salue. Big dédicace à vous, big manager. Que le bon Dieu vous protège. Merci beaucoup.